Ote bandeko, na sepeli sous côté maliboso na bino, bo like émission na biso, bisika bozali partager na ndeko na yo oyo azo souffrir na hypertension, azo souffrir na maladie moko quelconque, oyo asengeli kozwa bisungi na nzela ya émission na biso oyo tozo côté ya biso nyonso tango nyonso na ba maladie. Lelo na lingi na lobela ba valeur ya hypertension parce que tout est kolobela hypertension to expliquer qui ba classification ya hypertension mais leo na ngina lobela yo valeur ya hypertension ya valeur ya tension parce que et comme ka hypertension tango emati toza na deux types toza na hypotension tango tension na yo ekiti toza na hypertension tango pression wana emati donc yango wana toza na deux types donc hypotension tension ekiti to tension na C hypertension tension emati to tension likolo eza na ba valeur oyo esengeli na yo koyeba pona omitungisa te tango omoni tension na yo eza na valeur wana ba valeur wana eza déterminé par rapport ya ba facteur toza na ba facteur mosusu eza facteur âge toza na ba facteur mosusu eza facteur masse ou poids moto oyo aza na poids masse munene oyo aza na ba poids munene makasi akoki kozala na tension lolenge moko te tango mosusu na ngambo naza na poids ya muke donc ba facteur wana ekontaka na moto mosusu komona tension na ye na valeur ya poids na ye na âge na ye tension na ye eza normal moto mosusu pe na valeur ya poids na ye ya C tension wana eza normal mais eza na bato nyonso tout ce sont des facteurs comparatifs il y a des fois auto comparaka pona kotalisa te tension na yo eza likolo na kozwa appareil na ngai pona kolakisa yo yango pe na ko conseiller yo yo muto zolanda biso continuez toujours ko partager na conseiller yo partager na lien na biso wana eza na C partager na bandeko na yo ba oyo bazotungisa na tension pona bayeba pourquoi pe ndenge ni bako se prévenir na tension zala toujours na appareil na wana ndako oyo eza appareil oyo famille nyonso ko kozana na yango libota nyonso bokoza na appareil attention yo papa yo mama na kati ya libota fo boza na bitidi ya kozana appareil attention na ndako pona koyeba ko contrôler tension na yo même avant obimoke ne musala aussi ba volant il faut ba tension ni nazo tambo nango lelo soki tokute na ba mort subite belé ba problème belé parce que mutazo bima habiter tension ni abimi nango akute na flux na nzela et matsaka pe tension parce que oza concentré na volant okokuta na accident moko eloko moko événement moko tension no DG za ki likolo eza nango ka bandokité mais à cause de tension bima nango za ki likolo iko commettre yo au sala accident yango toza na habitude à mesurer ba tension na biso à chaque fois chaque jour pas tellement mais à chaque fois ne fût-ce que 2-3 fois na semaine oy ba tension nini oyo lanjaka nango na vie parce que lelo so na tuni yo question bisiko zola nanga na ndako tension normale oyo yo eza combien au moins ko répondre ngate parce que oyebité oyebaka te tension na normal ezaka combien ezana bato mususu ayebi même tension na été depuis abota miti lelo nanu a mesurer tension te mais tango okoma na maladie okomi na hôpital bayebi soki oza hypertendi toza hypotendi o suis mutu oyoki pasi tango mususu mais docteur abamelinga maladie façon brutale omona mbala moko epimeli yo alors na kolakisa bino ndenge nini tension ya mutu ezalaka to contrôler toujours tension na biso na loboko oyo pona kotala tension na eza malamu faut toujours contrôler na loboko oyo ndeza loboko oyo eza idéal pona ko contrôler tension na yo mutu za na appareil no na ndako okofungola appareil na yo malamu ndenge na fungoli awa fungola appareil na yo fungoli yango malamu misusu ozi o placer yango na loboko kangi yango malamu bien soki nazanga moko nazwi na fandi na position moko ya malamu parce que tout mouvement compte tant yo zota la tension na yo okoki jamais koza na position peut-être oza position boye parce que position yo sur ko la tension motema no eke na position o au mona mingi na ba pareil o les électronique et pe sa erreur tant yo ju tension na position moko eza incorrect appareil wana ke pe sa erreur okoki kotala tant mususu appareil ekufio mais appareil ekufio te mais eza position parce que yango eza mémoire ezo sala lolenge basali yango
pour motema na yo ekoma ko compter na kati ya appareil ou ba bâtiment, il faut un positionnement normal, positionnement correct. Donc au fan dans la position correcte, au fandi nde au respirer d'abord avant fina appareil na yo pema, au respirer aujourd'hui confortabilité ya kofanda. Au fandi na position confortable, neti nga na pemi na fandi si esprit nanga. Signos na kolobane nazo loba wate parce que nazo sa l'émission yo nanga fo oyo kanga ni nazo expliquer mais na yo mto otala attention ko kolobate o fa ina kimia nyonso otali tension na yo ce qui apparaît peli et que tala attention ce que silisi et que bimita tension na yo awa ce que si ko tala appareil na si ko tala attention le roli brassard na yo na loboko otali valeur ya tension na yo tous en a valeur attention où ils a 120 sur 80 il y a valeur normale et attention tous en a 110 sur 70 il y a valeur normale et attention à mutu ti na 130 sur 90 il y a valeur et suka attention à mutu so comme une valeur il y a 140 sur 90 ou 140 sur 10 attention tout le but que maman comme hypertendu au comme il a risque il faut banakota là ko réduire système alimentaire na yo pour ne pas écomana 15 pour ne pas écomana 16 so comme na 16 et 10 on a déjà tout comme ko catégoriser yo comme pré-hypertendu donc comme déjà na hypertension to ko catégoriser yo déjà parti à 15 comme après parti à 14 zo kende et surtout ceux qui moutazan na ba poids na koko tanga poids net exemple au pesa 40 kg 50 kg ozo bimisa ba chiffre tensionnel ya ba 140 na moment aux en repos eza déjà malamu te eza signe moko ozo annoncer bolamu te liboso na futur ya vie na yo alors na kosenga na yo ndeko okanga ba chiffre oyo na temps normal ya tension ya mutu toza na 120 sur 80 toza na 111 sur 70 toza na 130 sur 90 wana ba valeur ya tension normale surtout comme na 140 sur 90 to comme na 150 sur 10 on a 160 à passer 160 sur 10 catégoriquement tout côté la hypertendu alors wana toke côté à hypertension ce qui tu es na hypotension tension ya C déjà ezana bato mosusu ba vivre kana état normal na ye azana tension na ye 10 7 10 6 aza normal a utikolia peut-être non allié mais ce qu'allié a commis va 11 a commis va 12 nous sommes pas vivre à can attention na yewana il y a 11 7 il y a 10 7 et ça normal mais ce que commis attention to mutu oza na santé monene oza na poids ebele mutu oza na poids mingi oza na masse ko misa chiffre tensionnel il y a ba 110 t et ça déjà anormal donc ce que si je commis qu'on âgé dans des 9 comme na ba 8 wana comme na hypertension moko ya bien té donc tant que tension na tongo le matin quand tu te réveilles au lamuki na tongo au mesurer tension na ozo pesa déjà ba chiffre ba 8 ozo pesa déjà ba chiffre ya ba 9 et ça déjà normal té et conseil à suka na opesa na yo mutu orema kaka ke tension na yo ekitaka na pesio conseil ko bimaka na ndako na yo na nzala té pourquoi parce que tant tension eza mokie yo bimina nzala nzoto zo sa mouvement tant nzoto ko senga déjà chiffre tensionnel no eza mokie yango mona bato mingi o basaka hypotension bakoyaka mbangu bakoyaka mingi na nzela basaka ba crise brusque à cause ya manque alimentation donc au lieu osaka hypotension obimi okei na nzela so ekawukio mayo melite au mono kokoya facilement conseil na yaki nango pona pesa biso lelo yango wana yeba kokoma ba chiffre autolobi tension normale to bani na 11 7 ndenge bato balobaka to benga ngo 110 sur 70 toza na 12 7 ndenge bato balobaka eza 120 sur 70 toza na 12 8 toza na 13 9 13 8 ti to komina 14 et 140 et 150 so komina 160 sur 10 donc déjà au commis catégorisé comme hypertendu tuna motuna no na ba numéro na biso toza nango wana komela biso na email et komela biso na WhatsApp wana oyo to komina C benga biso pona motuna na auto préoccupation na yo to ko répondre yo mutoza na posa conseil yo mutoza na posa to landela yo suivi
il y a conseil alimentaire préventif. Pourquoi? Parce que toujours c'est la médecine préventive. Pour tous pour cette yo comme hypertendie, tous pour cette tension et vivre liboso ya vie na yo. Pourquoi? Kaya décès lelo na mokili et comme mingi presque 95% il y a des cas de ces brisques, ils ont hypertension, batuazo kufa brisque à cause de hypertension. Pourquoi? Parce que boyebi kolia na biso komi ya malamute, komi na biso ya malamute, on mange tout et tout. Le lenga na la kaki, le lenga ni moto akoki kolia pona à éviter hypertension. Wana na kopesa ngona numéro na biso kolanda na sima numéro oyo tika like na yo wana partager na bandeko tokutani na numéro oyo koya et tokolobela comment moto akoki kolia to bilei nini moto akoki kolia pona à éviter hypertension na vie na ye. Merci beaucoup.